souhait bana Équateur Mambenga en général pays ya Mbandaka en particulier sango oyo eza penza ya bino CAA Compagnie Africaine d'Aviation mokonzi mpe fumu ya mapata azongiseli bino bavol na ye na ba destination ya Kinshasa Mbandaka Kinshasa Kinshasa Kindu Kinshasa nyonso eza kosalema na Airbus A320 ba destination ya boye okokutango place mosusu te kaka na CAA Compagnie d'Aviation oyo ba Congolais balova à partir déjà ya le 19 décembre 2022 kwenda vutuka Mbandaka na Kindu kokende yango ekomi neti na sima ya ndako à travers reprise ya ba vol kitoko oyo CAA facilitateur ya bana Congo mosungi aboya ba Congolais balela CAA balingaka mboka boete vous êtes trop amoureuse du pays. Ngonga koki obino so sepela kolanda info lingala journal ya peuple pona peuple mbote na bino bisika nyonso tu bozwa mi na lobango to fongoli basango na biso pona kotalisa bino ndenge chef de l'état Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo assistaki mokola lundi 20 décembre kuna na messe écuménique oyo ezalaki organisé na palais du peuple na mémoire ya bandeko oyo bakufaki na mvula ya le 13 décembre e wuti koleka héritier mapindemi azalaki simasima na compte ya info lingala. Bilongi ezali na mawa ba famille bazali kolela ndenge kaka bozali komona bilili bazali vraiment inconsolable ezali suite na ba pluie diluvienne oyo enokaki mikolo eleki na ville ya Kinshasa ekutaki plus de 150 morts mobimba batu ebele bakufaki na ba éboulement ya ba mabele bisika na bisika ville ya Kinshasa ezalaki vraiment endeuillé chef de l'état Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo oyo azalaki na mission officielle na Washington na États-Unis d'Amérique akataki voyage na ye pona kozonga noki na ville ya Kinshasa kotala ba dégâts matériels pe humains oyo mvula ya le 13 décembre ekozaki na bana ya Kinshasa boye chef de l'état elongo na gouvernement bazwaki ba disposition nyonso pona kokunda bandeko oyo na ndenge ya malamu bosimba ke mokolo ya lundi 20 décembre 2022 na palais du peuple culte écuménique ezalaki organisé epai wapi ba confession religieuse nyonso balekaki pona kopesa message ya Bible pona koconsoler ba famille nyonso oyo bazalaki éprouvé ezalaki na présence ya chef de l'état Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo elongo na distingué première dame Denise Nyakeru ba autorité pe ba responsable ba institution ya ndenge na ndenge bazalaki wana na sima ya messe écuménique chef de l'état Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo asinclinaki likolo ya ba photo ya ba wei oyo nyonso ezalaki exposé na esika oyo pona circonstance osimba ke mokolo ya mercredi 21 décembre 2022 nde bawei nyonso bakundamaki na cimetière ya Kimpoko oyo ezwami kuna na commune ya Nsele gouvernement asali ba effort nyonso pona kokunda bandeko oyo pe kosunga mabota na bango. Conseil ya sécurité ya ba Nations Unies auti kolongola makambo etali bongo notification pona achat ya minduki na yango rédaction ya info lingala ezali etali sike ezali victoire diplomatique pona République démocratique du Congo. Initiative ya France, deux importantes résolutions ezwamaki mokolo ya lundi 20 décembre na conseil ya sécurité ya ONU na New York. Pour la première, ezali bongo simplement question ekomi routinière pour la reconduction pour na un an supplémentaire ya mission ya MONUSCO na République démocratique du Congo. Pour la deuxième résolution, ezali bongo esili makambo ya histoire ya ko se référer na comité ya ba sanction ya ONU pour na obtenir autorisation ya ko importer minduki pe lisusu République démocratique du Congo azalaki vraiment limité. Lelo akoki ko bénéficier assistance militaire désormais. République démocratique du Congo a commis depuis mokolo ya lundi 20 décembre libre ya ko commander pe ko importer minduki ndenge azali kosenga selon ba moyen na ye pe selon besoin na ye.
pour na congérer na crise multiforme oyo ezali ko frapper est ya République démocratique du Congo pour na wana Rwanda elongo na ba M23 pe ba groupes armés nyonso bango nyonso bazali déjà avisé parce que ezalaki à cause na ba limite oyo République démocratique du Congo azalaki na yango nde azalaki bongo limité kasi résolution oyo et permettre République démocratique du Congo aye bana ko somba minduki pour na ko combattre ba groupes armés oyo nyonso bazali ko tungisa est na ye ezali bongo victoire moko diplomatique pour la République démocratique du Congo na sima ya kotombola mongongo depuis tango molai lelo à obtenir gain de cause na ngambu ya Conseil ya sécurité ya ba Nations Unies République démocratique du Congo lelo raison ya kolela ezali susute a kosomba minduki pour na ko combattre ba groupes armés pe kosilisa insécurité oyo ezali koumela na est ya République démocratique du Congo. Solo ya Assemblée nationale bosengeli koyeba keba au cadre ya police nationale congolaise bazalaki na atelier ya formation ya haut niveau pona oyo etali gouvernance pe réforme ya secteur ya sécurité boyeba ke coup d'envoi et salemaki mardi 20 décembre na salle ya banquet ya palais du peuple président ya commission ya défense pe sécurité ya Assemblée nationale nde a président ki milulu oyo bolanda ba détail non. A parlementaire pe ba au cadre ya police nationale congolaise baza na atelier ya formation ya haut niveau pour la gouvernance réforme ya secteur ya sécurité coup d'envoi ya formation yango pour la renforcement ba capacité et salemaki mokolo ya lundi 20 décembre 2022 na salle de banquet ya palais du peuple président ya commission ya défense sécurité ya Assemblée nationale député national Bertin Mubonzi yende apesaki go na yango na présence ya vice-président ya commission défense pe sécurité ya Sénat Chikes Dieu commissaire général adjoint ya police nationale congolaise Jean Bailongandi pe représentante ya chef d'équipe des CAF RDC Bar Rap pe lisusu madame Fatouma Siradialo pe ba député elongo na ba sénateur membre ya commission défense pe sécurité ya Sénat pe ya Assemblée nationale ba officiers généraux pe supérieur ebele ya PNC bazalaki wana na lisungi ya centre pour la gouvernance ya secteur ya sécurité Genève na cadre ya programme d'appui à la réforme de la police phase 3 atelier oyo ezali kosalema na thème réforme ya police intégrité ya police gouvernance pe réforme ya secteur ya sécurité pe contrôle parlementaire ezali bongo objectif oyo bango basasigné po na kosala mosala ndenge ya malamu bosimba ke coordination ya commissariat général ya gouvernance pe ya réforme ya secteur ya sécurité ya réforme ya police nationale congolaise pe lisusu ba estimé ke atelier oyo ezali bongo eloko moko ya malamu pamba te des documents ya réforme ya PNC ezali bongo pona ko éviter ralentissement ya processus ou ezali déjà engagé na ngambu na ye commissaire général adjoint ya police nationale congolaise Jean Bailongandi atalisaki ke organiser ya atelier oyo eza na cadre ya mise en œuvre ya plan d'action quinquennal ya réforme ya police nationale congolaise ya République démocratique du Congo. Oye ezali opportunité pour na enrichir ba participants ba nouvelles techniques pour ba ko doter bango ba outils pour na ko faciliter mosana bango compréhension ba notion ya concept nyonso oyo eyekolami application pe réalisation ba mission respective yango ekoki ko contribuer pour na bon fonctionnement ya police nationale congolaise pe na réforme na yango. Na somo susu basengali koyeba ke samedi 24 décembre nde seni a kobanda opération na ye ya enrôlement na tina wana nde premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde Kenge akitaki na bureau ya centrale électorale pona kotala ndenge nini ba préparatif ezali kosalema héritier Mapindemi apesi bino ba détail élément. Visite ya Premier ministre Jean-Michel Sama na ba installation ya siège ya Seni ezalaki mingi pona o etali détermination ya gouvernement ya ko garantir accompagnement financier na o etali centrale électorale. Premier ministre Sama Lukonde a encouragé ensemble ya bureau ya Seni o ezali dirigé par ya président Denis Kadima. Jean-Michel Sama a salué ba innovation o ezali ko apporter amélioration ya qualité ya identification pe enrôlement ya électeurs. Premier ministre Sama Lukonde ayaki ko se rassurer o eza déjà ya kobongama
kobongama ayaki ko se rassurer soki nyonso eza déjà ya kobongama pona enrôlement étape eo ezali ko banda bongo le 24 décembre a rassurer que gouvernement abandaki déjà kotia ba moyen pe a ko continuer quel que soit ba difficulté ya ko surmonter pona nyonso ezala bongo mise en œuvre na o etali sécurisation ya processus électoral Denis Kadima tango azwaki maloba na intervention na ye alobaki ete bakozala bongo accompagné à travers ba force ya la police pour na etali respect à délai constitutionnel ndenge président de la République Félix Antoine Tshisekedi asengaki implication ya bato nyonso esengeli ezala ndenge patron ya CENI a soulevé soutien ya gouvernement ba profitaki pe na occasion pour na ko réitérer détermination ya ko poursuivre processus o ya mutualisation ya ONIP pe ya INES sans enrôlement moto moko te esengeli asala élection particularité na makambo oyo etali enrôlement eza bongo ya 30 jours pona kosukisa séance tenante illustration ya fiabilité ya kit d'identification pe enrôlement esalemaki epai ya directeur ya informatique Yves Kota oyo a démontré ki fonctionnalité kobanda na capture empreinte digitale iris prise ya photo avant établissement pe ya fiche ya identification oyo précédaki na impression pe délivrance ya carte de lecteur. Masola Seni Bosengali koyeba ke président ya commission électorale nationale indépendante Seni na mokuse mwana mboka Denis Kadima Kazadi azalaki pe na première réunion ya comité ya pilotage pour la sécurisation pe processus électoral oyo ezalaki présidé et pas ya vice-premier ministre en charge ya intérieur sécurité décentralisation pe affaires coutumières mwana mboka Daniel Aselo Okito Stéphanas Kande Nathalie Kaila apesi bino badeta élément. Vice-premier ministre et intérieur a rassuré CENI na o etali accompagnement pour la sécurisation na o etali processus électoral. Denis Kadima, président de CENI, ayaki kozwa pa na réunion ya comité ya pilotage pour na o etali sécurisation. Réunion yango ezalaki présidé par vice-premier ministre en charge de l'intérieur sécurité Daniel Aselo. Na réunion oyo ba participants ezalaki bongo représentant ya ministre de la défense nationale ya budget, il y a justice, puis il y a la police nationale congolaise. Occasion pour le président ya CENI, il y a la état de lieu na o etali processus électoral. Numéro 1 ya CENI, a lobby était institution na ye, azali bongo na feuille de route o a publié qui depuis le 26 novembre ou a pay déjà mokolo ya samedi 24 décembre 2022 première ère ya opération enrôlement ezako banda bongo na 10 provinces y compris Kinshasa. Nangambo na ye vice-premier ministre en charge de l'intérieur a rappelé nécessité ya bato nyonso pour moto na moto a jouer rôle o ezali ya ye a sengi na CENI ba avancer lisusu bango moko te ba kende bongo ensemble a sengi lisusu na ba collègue na ye ya gouvernement ba tia nyonso en œuvre ba moyen ezala pona ko procéder na o etali recrutement pe formation supplémentaire na ba élément o esengeli ba assurer na processus électoral et le kalabongo malamu ezwa malikama ata mokoti. Kaka le même mardi 20 décembre, on a boyé président ya CENI Denis Kadima à Sololaki, na délégation ya conseil supérieur ya audiovisuel pe communication bazalaki bakumbamaki et pas ya président na bango Christian Bosembe Stéphanas Kande Nathalie Kaila ba pesibino ba détail. CENI na CESAC bazali na ba stratégie commune en vue à encadrer ba médias na période électorale. Décision ezamaki na bokutani oyo esalemaki bongo entre président ya commission électorale nationale indépendante CENI Denis Kadima na délégation ya conseil supérieur ya audiovisuel pe ya communication oyo memamaki bongo et pas président na yango Christian Bosembe. Christian Bosembe a lobby été ba échanger na président ya CENI na o etali ba démarche future o esengeli bati en place pour na ko assurer bonne communication na direction ya population. C'est ça a rondaki public communiqué moko o ezalaki ko senga na ba média pe ba acteur politique ya pouvoir balancer ba message na bango loko la campagne électorale te o ezali bongo précoce donc esengeli na CENI na CESAC ba encadrer population
pona ko veiller meilleure information ndenge rapporteur ya CESAC Oscar Kabamba abakisaki pona ko enrichir likambo oyo Seni a proposé pe abakisi ba amendement mikolo oyo ezali koya code de bonne conduite ya ba journalistes nationaux pe internationaux pendant processus électoral na République démocratique du Congo et kobima document oyo est important en vue à barrer route na ba dérapage pe ba mauvais comportement oyo esalemaka pendant période électorale. Dans ce moment, le cours constitutionnel va siéger qui n'a matière et interprétation au cours plutôt il y a président Dieudonné Kamoulet Tabadi Bangamokola mardi 20 décembre ordre du jour et là qui bon requête il y a commission électorale nationale indépendante Seni Namoku c'est pour la poursuite peu diligence il y a moi Mboka Denis Kadima son président na interprétation il y a article 5 alinéa 5 il y a constitution Nathalie Kaila Domi Bendelongwanza. Naro etangamaki epa ya président Dieudonné Kamuleta na likambo etali requête ya commission électorale nationale indépendante Seni na o etali poursuite pe diligente ya monsieur Denis Kadima Kazadi en interprétation ya article 5 alinéa 5 ya constitution. Cour a estimé que Seni azana compétente ya ko saisir cependant rôle ya régulateur. Cour constitutionnelle a jugé requête ya président ya Seni recevable. Cour a lobby été ye ako constaté kaka impossibilité au Seni a kozala nango soko ako kokate ko organiser processus électoral. Opération d'identification pe enrôlement ya ba congolais résidents à l'étranger oyo bazali bongo na 66 pays oyo République démocratique du Congo azali na ba représentation diplomatique et sengeli esalema a autorisé lisusu ya ko identifier pe ya ko enrôler uniquement ba congolais oyo bazali résidents na 5 pays pilotes à savoir Afrique du Sud, Belgique, Canada, États-Unis d'Amérique, pe France, ndenge président haute juridiction a précisé qui na o etali cour a ordonné qu'il lisusu na gouvernement pour na cirque électoral et le kanabongo malamu batia ba moyen na Seni afin que ba procéder na identification pe enrôlement irrégulier pour na ba congolais nyonso y compris au bazana étranger et le kanabongo malamu. Otika ville province ya Kinshasa to kene bongo na province ya Haut-Ouélé pona kota sabino ndenge gouvernement provincial ya Haut-Ouélé ezoko bakosala musala na bango ya transformation ya voirie urbaine ya Iziro pona exécution ya deux premières phases ya construction na ba collecteur ya mai oyo ba débloquer au moins $1 million américains pona ndaba détail. Mikolo nyonso ville ya Isiro eza kolata bilele ya sika grâce ya ba ingénieur ya OVD oyo baza conditionné et pas gouverneur ya Haut-Ouélé Christophe Baseane nanga bakisela ka l'homme fort awa tozali na boulevard Massizandre bino moko botala ndenge ba ingénieur na ba ouvrier batongi collecteur oyo kitoko pona canalisation ya mai. Nous sommes en train de construire les collecteurs sur des ouvrages d'assainissement sur l'avenue Toulouba ici, parachever les travaux sur la deuxième phase. Le deuxième lot qui consiste à travailler sur les 2250 mètres. Et les ouvrages que nous sommes en train de faire, c'est pour éviter surtout les inondations. Nyonso ezali ko bongama lokola avenue Toulouba, tina église, ba boulevard nyonso ya ville ya Iziro ezali kolata elamba ya sika lokola awa koleka pe na bâtiment ya assemblée provinciale mosala ya qualité ezali komonana oyo ekumisami pe na bureau technique ya contrôle oyo tokutaki bango la terrain. Les travaux sont arrivés à 80% sur le coût global de financement du gouvernement provincial. Comme c'était prévu de finir vers le 25, mais certainement à la fin du mois, tous les travaux seront. Avenue Mondonga oyo ezali kokende tina université ya Wele boye bake epusani tina résidence ya gouverneur mosala ezali kosalema kitoko. Gouverneur Christophe Baseane nanga l'homme fort a investi plus d'$1 million américains pour na phase nyonso mibale azali vraiment inspiré na vision ya chef de l'état Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo alingi penza bakoma na lombango na phase ya asphaltage pour na ko permettre banzela ezala déjà praticable mosala oyo gouverneur Christophe Baseane nanga azali kosala na province ya
misala otuwele ya kosamba ezate misala ezako ganga yango moko. Présentation et un mouvement dynamique de musulmans pour le développement intégral, paix et état de droit dans la République démocratique du Congo et ça les maki week-end et le siège national ya communauté islamique. Nathalie Kaila Igong Tingi Basala qui kuna na compte info Lingala. Dynamique des musulmans pour le développement intégral pour l'état de droit en République démocratique du Congo, Oyo Kambamakana, président national Mohamed Nkongolo, Babeta Kimasolo na siège ya communauté islamique au Congo, et Longona ba imam ya ville ya Kinshasa, puis ba cadre ya communauté islamique du Congo, Babeta Kimasolo motif ezalaki ko sensibiliser ba fidèles pe ko préparer bango, ko mobiliser bango pour na likambo etali enrôlement Oyo ezali ko banda déjà le 24 décembre ba opération Oyo selon calendrier ndenge seni a tracé nyonso elekaki na présence ya représentant légal ya communauté islamique au Congo Oyo pe azwaki maloba pour na encourager dynamique na initiative Oyo elo ezali activation Islam na biso ndenge toyebi yango epekisi biso politique te mais biso parfois ba musulmans congolais nde tozotika ba vite ya mwana communauté na biso à travers ba mouvement associatif nango ane oyo décidé que ba politique échappé biso te. Tout mon équipe présence il y a honorable Jean-Louis Bongo na suka ya Milulu Yemoko président national ya dynamique alobaki boy ba imam munyo sa province ya Kinshasa na ba communauté islamique pour makambo etali maponami parce bientôt maponami comment il faut tumilenge le pena maponami wana comment il faut pesa kosona ba imam basala mobilisation na ba fidèles pour pas qu'ils ne s'enrôler massivement pour cette fois-ci le but ba élection surtout le tchaka mituté mais au ya 2023 biso pe communauté islamique tout ça plus de 14 millions photo municipal député to municipal cadre na niveau nyonso élection nyonso tinase photo municipal cadre oya biso yango objectif ya Milulu ya lelo c'est ça que mboka pesa na mboka izana pena kosa mutu nyonso to za mayele na ye pour contribuer na mboka loko biso ba musulman nous allons capables de contribuer à développement de l'islam, à développement de mboka et le chef de l'État. C'est-à-dire que cette fois-ci, biso ba musulman nous allons capables de commencer sans député. On est ça l'islam mboka na deuxième mandat na ye. Azongisi ba vol na ye na ba destination ya Kinshasa mbandaka Kinshasa pe Kinshasa Kindu Kinshasa nyonso ekobanda le 10 et bandaki plutôt le 19 décembre 2022. Eye lisusu bana Équateur Mambenga en général pays ya mbandaka en particulier sango oyo eza penza ya bino CAA compagnie africaine d'aviation mokondi mpe fumu ya mapata azongiseli bino bavol na ye na ba destination ya Kinshasa mbandaka Kinshasa Kindu Kinshasa nyonso eza kosalema na Airbus A320 ba destination ya boye okokutanga place mosusu te kaka na CAA compagnie d'aviation oyo ba congolais balova à partir déjà ya le 19 décembre 2022 kwenda vutuka mbandaka na Kindu kokende yango ekomi neti na sima ya ndako à travers reprise ya ba vol kitoko oyo CAA facilitateur ya bana Congo mosungi aboya ba congolais balela CAA balinga kamboka boete vous êtes trop amoureux du pays. Pona ko fêter Noël 2022 kitoko pe bonne année 2023 na belengi nyonso boye ba ke place exactement qu'on a Pacifique Palace et Sika bilengi elala ka Francis Monsia Lokoka. Osuki bwendeni tukatanino. Ba fête ya suka mbule komi kopusa na Noël no bonne année zakoya yebelaka na yo déjà papa maman jeune garçon pe jeune fille à génération Android.
esika ya kosepela ya kolekisa bamoma inoubliable en famille to en couple awa na ville province ya Kinshasa esi eyebana eza nango kaka se moko otuni ngai nini Pacific Palace bobenga yango paradis terrestre di po eza na beauté ya kosakana te lieu d'aisance eza na nyonso mpona kosepelisa bino mpe kopermettre bino bovivre Noël na bonane kitoko awa bokozwa bapisine ya propre mpona bachubuchubu resto mpe na pointe ezali wapi epai bokokuta cuisine ekuba bokolia na apeti na bino mobange d'espace na libanda eza wana bokoki kosala suka na babum bozomela eloko ya malili bozolia mwa eloko etubama kitoko ekota mwa mungwa bien mwa pilipili ya 3000 banyangoleli bino litungulu pembeni bakisa suka na ambiance po awa na Pacific Palace le paradis terrestre bazalaka na mobange na podium wapi epai baproduction ya ndenge na ndenge esalemaka ya badifférents artistes mpo na bino baamoureux ya ballon rond basportif. Désormais, grâce à Pacific Palace, meilleur site na RDC, oyo babengaka le paradis terrestre, bokoki kolanda ba rencontre sportive nyonso, topé ba match ba différents championnats et ba différentes compétitions na mokili mobimba. Grâce à mobange na écran géant boza komona innovation et Pacific Palace limelanga ya yake awa soki oza kotala match na mutu aza na kati ya stade yo na ye bokesenyeza ata mokete écran géant professionnel oyo Pacific Palace atie ezopesa elenge ya kitoko ambiance neti kaka na stade bachambre ya mokwake mpe ezali matela lokola mpose nyekesi ya dega bokoki kopema mpe kolala kitoko mona kobanda siko Pacific Palace na route Matadi numéro 67665 quartier Mitendi na commune ya Mongafula référence entre joli site et entre grand hôtel. Ah, Pacific Palace. Région Sengal Koebake, na cadre ya 25e anniversaire et existence ya centre évangélique La Parole Éternelle extension ya la borne vandale boye na toujours na bokambemi ya pasteur Kalika Senda bazali kokoba na milulu na bango ya une semaine au babandaki yango mardi 20 pe clôture nango ekosalema le 25 décembre toujours kuna na siège ya église na bango. 25 ans, parole éternelle. Hey, bana na nzambe boza malamu boyo kasango kitoko oyo na memeli bino impact de la présence de Dieu nde ezali thème ya milulu ya une semaine oyo centre évangélique La Parole Éternelle na bokambemi ya pasteur Kalika Senda babongiseli bana na nzambe nyonso pona 25 ans existence ya etonga na bango oyo ekobanda du 20 au 25 décembre et pa wapi ekozala na de vacation na 9h ekozala bongo conférence pona basali na nzambe pe na 16h30 ekozala bongo session pona assemblée mobimba bokanisi esili nono célébration 25 ans oyo ekozala accompagné na activité ya ndenge na ndenge totangi sortie évangélique kermesse, scénette, soirée de gala, bas moment fort ya prière, petit spécial ya célébration, biloko ya boye, jamais nazanga na yango, bobenga mibino nyoso, koya kokumisa, pe kogumba melanzambe elongo, na bana nyoso ya parole éternelle bandal, na milulu kitoko oyo, epai wapi, basali na nzambe yanguya, bako défilé, pona koya kote ya sango malamu ya Yesu Kristu botu na nganini na oyo etali adresse bosimba na kanja pe na lolendo nyosoke centre évangélique parole éternelle ezwami bongo na avenue Kalongo numéro 5 quartier GB référence Pontambwe boye ibolamu ngana kozala ebongo yo kozanga teo. Dans le journal, il y a peu de peuple et comme il a souka, merci mingi na Nathalie Kaela Kapenda oyo a dirigé qui édition na sima caméra tozalaki na Igor Ntingi montage et sima na Christian qui ngebe ni journal. Il y a peu de peuple za ka superviser et pas na moko héritier mapine mbande koboti kala la mwa bido tokutani moko na le au revoir. Eye lisusu e bana
na Équateur Mambenga en général pe ya Mbandaka en particulier sango oyo eza penza ya bino CAA Compagnie Africaine d'Aviation mokonzi mpe fumu ya mapata azongiseli bino bavol na ye na ba destination ya Kinshasa Mbandaka Kinshasa Kinshasa Kindu Kinshasa nyonso eza kosalema na Airbus A320 ba destination ya boye okokutanga place mosusu te kaka na CAA Compagnie d'Aviation oyo ba congolais balova à partir déjà ya le 19 décembre 2022 kwenda futuka na kwenda vutuka Mbandaka na Kindu kokende yango ekomi neti na sima ya ndako à travers reprise ya bavol kitoko oyo CAA facilitateur ya bana Congo mosungi aboya ba congolais balela CAA balinga kamboka boete vous êtes trop amoureuse du pays.